Merci Nabilo Batubozuli Baku ya kolanda biso na mokolo malelo na Océan du Congo Info. Na yango bandi ko balandia Océan du Congo Info na pesi bino mbote esika nyonso ezwa mibino pe tika ete kimi nzambe tata eingela o mabota mabino. Lelo penza tokozala bongo na invité spécial kasi tokozwaye na nzela ya singa mwana mboka Josué Lumumba na le son de Lumumba na Mobimba bako lekana pona koloba posa ya motema na bango na maimatali insécurité na este na maimatali boye ya Macron na kati ya République démocratique du Congo et pesi nkanda na baiba kongomani kolandisama makambo oyo Macron auti kosala na mikolo mileki pe na bazi bokozwa bilili kasi tokolobela pe lolenge kani bandeko na biso pe kula na Kasai ba mondimi kokota na l'armée pe tokobeta lisusu sete na maimatali l'armée tigre na biso pona nini bakambi ba ekolo bako benga bango te po bakene kosilisa etumba po ete kozoba soda lelo kasi ko komela pe mikolo miki pona kopesa formation kasi l'armée tigre zali maso o matikali bokozwa yako na bolai wa basango. Merci lokola kana lobaki lelo penza ekozala magazine spécial awana Océan du Congo Info pamba te tokozwa bongo ndeko na nzela ya singa poete atsolola la biso pona maimatali insécurité na este pe boye ya mwana mboka Macron kati la République démocratique du Congo toke na lombango penza kozwa mobundeli wa ekolo Congo pe molobeli mwana mboka Josué Lumumba na nzela ya singa bande kolokola tokozela ye akota na nzela ya singa kasi kabuya lo mpuissance ko kosepela tozona no bilili ya mondele oyo azali bongo kupanza poke na mai oyo azali kosala mapena banzi bakongomani bakosepela nango te kabuya. Il est avéré maintenant, depuis des années, même par les Nations Unies, que le gouvernement rwandais soutient les rebelles du M23, des rebelles qui sèment la terreur, la mort en République démocratique du Congo, notamment à l'Est, où ce conflit a déjà fait des millions de morts. Nous savons donc toute la responsabilité du gouvernement rwandais. Et alors, que fait l'Union européenne, que font les pays européens? On s'attendrait à des sanctions. C'est la réponse que l'Union européenne a souvent quand on voit ce genre d'action. Na banzi wana bolandi yango pende ko peto zo na zela ya singa mbote mwana mboka mbote mama Océan mbote na bandeko nyonso bali kolanda biso na pesipilo nyonso tu mbote awa penza ozali bongo en direct ya magazine Océan du Congo Info to yambi yo bongo poto sola maimatali ekolo Congo kasi tokolobela boye ya Macron kati na République démocratique du Congo yo omoni yango boni mama Océan na bandi ete yozali mamu abundelaka mpona ntina ya kozi ya Congo na bandi ete webi mpe bitumba ndenge tobundaka ensemble da soko moni ndoki belela noki mongongo ekauka bongo biso tomoni ndoki akoteli biso oyo anose veni na ye n'est-ce pas na kati ya mboka na biso toyebi ete le Congo est contre sous plutôt plan ya balkanisation et plan ya balkanisation ezali soutenu na communauté internationale nde tomoni tango mokili mobimba monde entier tolandaki récemment communiqué ya ministre affaires étrangères ali ko condamner n'est-ce pas ba massacre oyo ezali n'est-ce pas occasionné na ba Rwandais bali ko ba Congolais mais omoni que côté mosusu communauté internationale Union européenne balobi ete bango ba refinancer Rwanda na hauteur ya 20 milliards de dollars 21 on dirait oui 21 je crois moni ndeko Macron alobi que non voilà azoya na kati ya Congo non ezali ndoki oyo ndoko alobaka que non moni ndoki belela ndoki aye ko annoncer que non akoya ko visiter biso bongo sikoyo biso tokanga maboko toloba ete azali la bienvenue non nde balobaka personne non grata alors biso
tosengi na bandeko bayeba na ko soutenir biso dans le sens où toali ko ngisa molulu ya makasi pona koloba ete tolingi veni ya ndokyo te ya Macron na kati ya mboka na biso pamba te bango bali derrière, n'est-ce pas, balkanisation ya mboka na biso bali derrière massacre Rwanda ali koboma ba Congolais tongo midi pourquoi. Alors tolobi tokosala mama mobange na sitting de na ali na ko mobiliser elongola bandeko mosusu to kita la minute tokaki nouvelle wana ba anosaki ete Macron ali ko na kati ya mboka na biso to mobiliser bandeko nyonso tu tolobi ete to kita liboso ya ambassade ya France pona koloba Macron azali personne non grata, donc personne qui n'est pas la bienvenue sur le sol congolais. Mais la scène na bandeko au Bali pour soutenir l'ito biso toali pour ça la fait ben bana kosunga biso na moi mike peut-être ba kosala molulu ya kafu to dénoncer complicité oyo ali ko biser balkanisation ya mboka na biso oyo esi déjà babandaki mais bakokoka te pamba te Congo nde batikila biso na monene na yango ekotikala obe moko nde tobaka Congo na grandeur nango epuis na diversité nango. Matondo mwana mboka penza la bandi tokolanda wala bokebi awa na magazine Océan du Congo Info lelo eza penza spécial à kozwa na singa kasi tata mokonzi mwa ekolo mwana mboka Félix Antoine Tshilombo yepe aute ko pesa message na ye mela mwa maya pio to la tsala na bandeko e bongo tozongela yo kabu ya l'homme puissant so to le bamoko Shadrack Makodinga tshela pesa na message ya tata mokonzi mwa ekolo. Ne faites pas ça. Ne haïssez pas les étrangers. Et d'ailleurs, à propos du Rwanda, ça ne sert à rien de regarder le Rwandais comme un ennemi. Non. C'est le régime rwandais avec Paul Kagame à sa tête qui est l'ennemi de la République démocratique du Congo. Les Rwandais et les Rwandaises sont nos frères et sœurs. Et d'ailleurs, ils ont besoin de notre aide parce qu'ils sont muselés. Ils ont besoin de notre aide pour se libérer. Ça n'a rien à voir avec ce que leurs dirigeants sont en train de leur imposer. Donc, ne les regardez pas comme des ennemis, mais comme des frères qui ont besoin de notre solidarité pour nous débarrasser et débarrasser l'Afrique de ce genre de dirigeants rétrogrades qui ramènent les méthodes des années 60 et des années 70. Alors qu'en Afrique, on avait décidé de mettre fin au bruit des armes. Si vous vous rappelez, ceux qui suivent un peu, c'était 2020, il fallait taire les armes en Afrique pour que l'Afrique passe à autre chose, comprenne qu'elle est la dernière de la classe dans le monde parce que, justement, à cause des guerres et des divisions. Nous nous étions entendus comme ça. Malheureusement, ce n'est pas arrivé, on a dû encore prolonger, mais c'est à cause, justement, des dirigeants tels que Paul Kagame. Non jamais vu awa ezali kaka bongone na Océan du Congo Info ne bokozwa makambu ya boye boye bake moko ya balobeli ya parlementaire ya mwana mboka Moindo Nzangi pe na Salumumba bangone bazali bongo na nzela singa kaka ndenge bozali komona boye mikolo leki tolakisa kibino ndenge nini bandeko ya Salumumba bazalaki bongo liboso ya Monisco kasi koto ya bandeko ya Moindo Nzangi bazalaki na palais du peuple kasi nelelo bazali bongo na nzela singa pona ko pesa bana mboka message to koloba oyo ezoleka awa na République démocratique du Congo to tikibino beloka bango nanu. Na banze bandeko balandi yango tata mokonzi mwa ekolo apesi biso message ya kimia alobi toali bongo bana ya Nzambe toali babinemi na Rwanda te malgré Kagame ye mokonde azali bongo ko menacer ba Rwanda mususu balingi yango te na banze olandaki yango sikoyo nini yo ko ekolo balatango bino ba Kongomani olie boyo ka message wana pe bolanda yango bobondela me bino bozali kolinga kaka
bo revendiquer bo bunda etumba oyo pe boko koka ko bunda te po bozali pe na armée te bozali pe la police te ndenge uti pe koloba président burundais nino ko koloba Maman Océan ezali pasi na mui ya lelo yo ndeko Félix Tshisekedi alobaki na biso ke totika kotala ba Rwandais lokola ba ennemi ya solo vraiment o azali président de la République garant de la nation. Mais garant zali nani, garant zali moto yo kangi misolali na kimia nyonso to bete garant zali ali kokengela ngai. Ça c'est un président de la République. Ne bande mosus batuna kinge zali mate ya pasteur, ya évêque, ya sango to ya nani. Alors bakeno voilà biso tozali babinemi na ba Rwandais te. Tango ba Rwandais bali kokota bon to un exemple le Rwanda tsalu que non voilà biso toali ba binemi na ba Rwandais te mais au moins ba individu mais ba individu bali ko sel ko utiliser banani ba soldats tango bali kokota sur le sol congolais est-ce que bali ko boma kaka ba soldats to na ba civils parce que le M23 sont le Rwandais le M23 ça n'existe pas donc le Rwandais quand il entre ici chez nous bali ko boma ba civils te mais bali ko boma ba congolais ba civil bali ko boma ba soldats mais ba civil mais loko bali ko boma ba civil biso le photo ça les alinine ali passer au motakote ni nanda kuna yo aju moi sina ya beti yo lo ba que non voilà longwa yo zali na minu mabe ozali na esprit diabolique mais makambo politique c'est la politique ça n'a rien à voir avec l'esprit diabolique. Hein? Toali na problème au toali na ngwezaliete il nous faut un chef d'État qui est n'est-ce pas responsable, qui est sérieux, qui s'assume surtout. Est-ce que monsieur Félix Tshisekedi a qui s'assumer devant le Rwanda? Motakoti na kati ya ndako abomi abeti mwana a violé yoloba keno voilà c'est motoali na esprit na ya mabe ya diabolique, ça n'a rien à voir. Siko bino bakongo mani nini penza bino boko linga na makambo nyoso wana pamba te touti pe komona awa Kagame autaki kosala lisi kulu penza ya makasi pe alobi na simakaka ya maloba Kagame tomoni awa pe la République démocratique du Congo na lombango tomoni mona mboka Denis Kadima yepe mbala moko abimisi calendrier électoral bino sikoyo ba résistant bomoni yango lolenge kani. Mama nangai oyo Kagame alobaki na o Tshisekedi alobi ezali diversion babengi yango na lopoto comme pour na kuandormir ba congolais kotalisa ba congolais te Kagame na de Tshisekedi bali na divergence ma réalité divergence la réalité en réalité ezali de plein balkanisation en mboka na biso nde ali ko se concrétiser mais pour baloba que non voilà tala bango kutu baswana ki basake non bali motomoko nde balobaka qui a vu le père a vu le fils égale au père, le père c'est Kagame, le fils c'est Tshisekedi. Hein? Et à une distraction bali koko ata mokonzi ya ekolo ya République démocratique du Congo mwana mboka okomisa ye fils ya président mosusu motako kambe tulu ko ya mboka lokola Congo na lobby hein toyebi esika pouvoir witi toyebi ba parrain mais c'est qui un parrain? C'est en quelque sorte aussi, c'est comme maintenant dans le lobby que nous avons les fils. Donc c'est-à-dire je vois son parrain c'est qui? Monsieur Kagame, d'où monsieur Félix Tshisekedi Azali fils. Il y a Kagame. Maman aussi, est-ce que l'on peut comprendre de tes alliés? On a tout à passer, on comprend. Donc c'est clair ici pour nous que Kagame c'est son parrain. Alors, ni kambetali calendrier électoral maman nangai. Eza lokola neti balobaka mwana ali kolela libele sikotango alela libele aussi lisapi na otina musapi na monoko ya mwana oui mwana otika kolela mais après tango aobenga moniete ma ezobimate mabele ezobimate arozongela lisusu kolela c'est pour endormir ensommeiller les Congolais komema bana lokola neti bomba mesana koyisa biso pungi ya ba bébé. OK andeko kokata te wala la banzi bandeko bauti komona minerai wana e uti pa ko bima sika donc Congo ezali bongo pays béni awana magazine Océan du Congo Info ndeko yo zalaka na nzela ya singa tozo pende komoko ya UDPS pour le loto baki ko zala spécial na lolenge o zalaka te to mekana ko tuna mwa mituna na boye ipe ya Macron soki bango pe kuna na ngamba UDPS bayambi yango lolenge ni
Mbote mwana mboka. Allo. Mbote mwana mboka. Connexion ezali mwa mobulu bandeko. Tozongela kasi yo tango tokozwa pe ndeko wana ya I2 passe. Tokoyeba bongo na kosola na ye. Sikoyo mwana mboka nini penza bino bozali kobanza po ete etumba oyo ya ba Rwandais na République démocratique du Congo eumeli tango molai. Ba corps pe ezali kilikili. Sikoyo bino nini bokosala? Est-ce que kokitaka la ambassade? Yango nde kozala solution, ba marche pacifique o bosali yango kozala solution. Tope esengeli na kobengala bango ndenge na ministre sommet na bango o bautaki na bozongi na yango lokola ye Kagame azalaki te epesaki nkanda na ba décideur na président de la République démocratique du Congo mona mboka Félix Antoine Tshilombo alobaki ete dans 48 heures esengeli bongo troupe ya M23 et quitter sol ya République démocratique du Congo. Mais tiki le lelo tomoni kaka M23 et ko continuer massacre nango. Nini siko bilo bokoloba. eloko solution ya malonga ekowita te na communiqué o ya gouvernement monsieur Félix Tshisekedi ya malonga ekowita te mama libungu to le 00. Mais tango bango basali confiance na EAC. Mais EAC ezali composé na armée burundaise. Hein? L'armée ougandaise aussi, armée tanzanienne, mais tout soit cas contexte ya armée burundaise, oyo chef d'état-major nango ezali mwana ya Museveni. Mwana Museveni azali mwana kasi ya Paul Kagame. Siko yo bengi armée ya mwana kasi ya Kagame, hein? Chef d'état-major burundaise, ougandaise plutôt, aya ko bengana armée ya noko na ye, donc armée ya mwana kasi bengana armée ya noko. Omoni ete bato bali na kolala pongi bozo na miso na bango po bali komona me bali kososolo bali komona te. Donc ici comme na lobaki ezali plan ya balkanisation ya mboka na biso ezala ndeko Macron ndenga ye. Omona ki récemment wa nani Anthony Buquet tokendaki ngai na bino mama Océan si na koloba ete Anthony Buquet azala bienvenue te na kati ya mboka na biso. Mêmement, tango ya que non voilà na une résolution sous-régionale où ils allaient couper ça pour foncer la porte da bateau bala qui bangunya na biso ya lobby ba ya coopérer siko officiellement ouvertement au grand jour na kati ya mboka na biso ndeko Félix Tshisekedi dans le complot bana mboka ba sala na distraction te ba mona que non celui qui est au terre moteur a fongoli lo wana ba barake moni ndoki alibanda pa kota na ndoki ya famille fa kutana na ndoki moko ya famille nda fongole li porte lelo ezali bongo spécial to ko zo ba Kongo mani mbote mwana mboka oui mbote no ozali bongo en direct ya magazine Océan du Congo Info mituna na biso ezali kako tout autour ya insécurité na est pe boye ya Macron oyo bapesa biso embargo to soma manduki te malgré M23 ezoboma biso ko boya pe ko kitala mboka kasi tomona ki bongo ba français ba uti ko pesa 21 millions d'euros pona ba Rwandais ba soma manduki Macron uti États-Unis mais tomoni paye andimi ko ya na République démocratique du Congo o se présenter nanu yo zali mais la sina no saki ko zali bongo moko ya I2PS nini pe na ngambo la bino ya I2PS bomo na makambo ala nyoso malobomboka yo. Oui, Bobungi Moke, ngana zali na AVRP, parti Kambami na Moindo Zangi. Ah, ok, merci beaucoup. Na rectifié de volontaire pour la relève patriotique. Ah, ok, merci. Ndeko nani? Ok, la bengami na komo ya dadi wonga nome Silver. Ah, merci Malobombo Kayo. Oui, tolobi boye, moni injustice internationale. Oyo bato nyonso basikanisaka ke justice internationale pe ezali donc kokoso eyaka na oyo babengi comment mboka na mboka eza koassume politique étrangère nango epuis ndenge nini bazali komonana kolibanda bwa mboka depuis papa Tshisekedi azwi pouvoir tosepeli makasi po amemi mboka na diplomatie oyo ezali koavanse mwa makasi mais malgré mwa bakokoso mais ezali kokende liboso mpona nini tobandaki liboso na makambo ya koyeba soki effectivement Rwanda nde ezali koagrese biso
la diplomatie ya gouvernement ya ba warrior basali effort ya kolakisa biso ke ezali agression oyo eza soutenu par Rwanda oyo lelo toyebi biso nyonso ezali régime Paul Kagame eza pe ba Rwanda nyonso te ndenge président république alobi toyina bango nyonso te mais to comprendre ke gouvernement na position ya Paul Kagame na baninga na ye nde balinye kimia na Congo te. Union européenne ezalaka toujours na bapoids nango omoni regroupement na mboka ezalaka na vision oyo bango bazaleli soki bapréféré kopesa na Rwanda tokobenga yango kaka justice internationale ulie baya kotala place bato baza bavictime bango bapréféré bapesa nano na bato oyo bazali koatake banguna ezali sikoyo population ya biso ya Congo na peuple na biso nde tozwi bokasi mpona koameliore toyeba ndenge tokobatela frontière na biso nyonso ndenge appel ya mokonzi ya mboka alobaki siko bokobatela yango lolenge nini mwana mboka bokobatela yango lolenge nini nasimba ta maloba na yo mpo yo olobi ke na lolenge elobeli ya tata mokonzi mwa ekolo esengeli toyi na barwandais nyonso te me ndeko na ngai oyebi adage moko eloba moyaka moko afingisa bayaka nyonso ntango rwandais akoboma yo eske yo soki okuta ye na ndeko rwandais mosusu okopesa ye mbote to bokozala binemi parce que okobona kaka bato bakobomanga bango oyo mutu lelo natuni yo bosika lokolo lobi peuple se prendre en charge akozwa yango lolenge nini nasepeli na yano na motuna na yo ok nasepeli na motuna na yo ezali malamu omoni ndenge baloba muyaka nyonso afingisa muyaka moko afingisa bayaka nyonso na contexte ya politique tozwaka ngo kaka nyonso ndenge bongo te yango balobaka politique totikela bapoliticien soki ozwi yango adage bongo tia yango na contexte oyo mbala moko ekozala mwa kokoso parce que histoire ya politique erapela biso mbala ebele tala Hitler lere azalaka konyokola bandeko ya Europe na Allemagne ezalaki volonté ya Hitler est-ce que ezalaki volonté ya baallemagne nyonso est-ce que aucun Allemagne lelo oyebi te keza mboka oyo eleki bamboka nyonso na kimia na développement oyebi yango mpo babundaki etumba soki tozwi ke yango wana oyo tuni ngai tokosala ndenge nini tokokunda yango na bafason nyonso bino bapanzisa mutu oyo azali mutu na kwen na ye na DGM na ofida partout place asalaka mosala na ye azwa alata kibomoto ya congolais esili bango na bakobanga banda mapinga ti na mozo ya suka azali na civil soki bato nyonso wana basali lolenge oyo tolingi ya mboka na biso na nzambe ndenge apesaki biso kita na biso tokozwa développement epi bango na bakokima bango matondo mwana mboka mbela na mwa mai muke ndeko mosusu mpe aza na singa ye mpe ameka koyandola oyo na lolenga ayoki yo mwana mboka Josué Lumumba na banzi outi kolanda ndeko mpe mayele na ye oyo apesi na lolenge kanya emoneli na ye yo sikoyo koyandola ye nini mpo ye mpe ayandola mpo miniti bapesa ye biso tobali kokóma na suka tokoluka koinvite bino moko mosusu na plateau. Oui, na osenga en tout cas mbala simana kutana ndeko na plateau tosanga na débat contradictoire parce que na landie malamu type ande ko cracher mais au moment ndam na landi tango lumambo ya démocratie ndeko nanga s'il vous plaît démocratie obino boali ko beta tolo tongo midi pourquoi démocratie so pa lubina tuna yo atelo ko moko démocratie memi na mboka eloko te libungu tulo mais démocratie ezaka makasi so boali na armée ya makasi ya kafu so démocratie ya lobi boye mwana mboka alobi boye aliko pesa mwana mboka Josué alobi boye aliko pesa mwa maboko na tata mokonzi mwa ekolo yoka mwa moke alobi azaliko pesa mwa maboko na tata mokonzi mwa ekolo pamba te to bandai ko luka to yeba banani ba ko sala biso mabe mais lelo na diplomatie to ko mona ke ali ba Rwandais mais to ina bango nyonso te diplomatie eza makasi soki armée ezali makasi soki armée ezali pamba yeba diplomatie ezali non kaka ya loyembo et puis ntango alobi keno banda koluka baidentifier depuis longtemps IDPS asali combien des années na opposition ayebaki nanu te banani oyo balaki bangunya na biso balaki koboma bato sikoyo nde IDPS afokoli miso ntango bayambaki Kagame yo nani oboya Kagame bayebaki nanu te ke Kagame nde c'était l'auteur. Et puis,
population soutenir bango. Population, peuple, ce qu'on a soutenir, il faut blackiser Bolumbu. On est dit, ok, pas na munganga te ou bombele malade te ou bombele Bolumbu te, puisque munganga il faut consulter aussi comme malade des alliés. You la qui ça peuple les accords que tu as eu avec le Rwanda. On y a surtout le rôle à Mouzé, je me rappelle à son temps. Mouzé Ali Komatana, vieux Batounie, Balobi, que non, le peuple doit se mobiliser. Vous savez, Mouzé a passé par les affaires pour dire que non, ceux qui sont se mobiliser, on sera devenu les esclaves de ces petits messieurs de Tutsi. Et nous, on attend à M. Félix Tshisekedi, les avait d'abord, avant peuple soutenir le Rwanda de Kwalobi, on attend d'abord que M. passe par les affaires. Alors, qu'est-ce qu'il y a eu entre lui et le régime de M. Kagame? Donc voilà, c'est un peu ça. Ok, Matondo Ndeko Yope, Oyanola la Moua Koyoka, Oyondeko, Josué Lumumba Uti Koloba. Nini yoko ekoloba poto koma na suka kasi la kibino ete na mikolo misali koya bino bokopesa biso disponibilité po bino mibale bozala na magazine Océan du Congo Info poto mekamo ko sala débat ya likambango pe peuple bo pesa yemo mayele ni to ko sala mikolo misali koya po ko kufa ko violer pasi eleki mingi na République démocratique du Congo likambango ko mana na suka malobomboka yo na sepeli na ndeko na ngai aza congolais pena na santi makila na emoto ya congolais na sepeli makasi mais na sengi na ekaka eloko moko ya sengi kwa ba condition ebele avant andima na yano oyo ya président ya mokonzi ya mboka na sengi na ekaka même mokonzi ya mboka ndasali ya mote amikoti satana tata cardinal yoza mopanzisa oyoki dimanche tata cardinal ye moko abwaka kimbela na bandeko na biso ya bakatolike balandi bazelaka kaka te ke mokonzi ya mboka ndabwakaka mbela te yo etanke congolais obotami na yo congolais défendre mboka na yo na place oyo ozaleli okosunga mboka est-ce que mboka eza kaka mokonzi alobaki mokonzi mutu asalaki non soki toavance bo tokoavance te à chaque fois tokobanda okanisaki non mokonzi ya mboka nde asali de coin ti coin ya Congo azalaka wana tokokende liboso mingi te nga nasengi na ye kaka place ya azaleli même na veni na ye akoka kodetecte atake oyo azali moyini oyo azali mutu mabe oleki tokendaka kaka mosika tokanisaka mokonzi ya mboka nde azali mabe ye mutu asalaki baporta na biso mabe Matondo mwana mboka macha omwa Mungu ala monoko na banda ete ososoli ndeko azali na maloba koloba te ya kozombisa te donc zela mo muke mwana mboka nalingi nacha mwa ndeko na ngai mwa Mungu ala monoko mwana mboka nalingi naloba boyenga na sepeli mpenza na maloba oyo uti koloba olobi ete kongomani nyonso esengeli abundela mboka na ye bisika azali azelaka kaka tata mokonzi te mpo mbele ya bayi katoliko mpe connexion bandeko merci mwana mboka nali koloba boye nalobi mwana mboka na sepeli na maloba na opo lobi ete peuple congolais azelaka kaka tata mokonzi mo ekolo aloba te moto nyonso bisika azali afungola miso na ye kotala na babalabala na ye lokola basango basalaki kasi na banzi ete omoni ba marche maike o ba ikongomani basali la police na biso ekobeta masasi ekobundisa bango soki balobi bake na ambassade ya Rwanda babomi bato bake de kokanga na ambassade ya France babomi bato sikoyo pona nini bango bazali kosala bongo silota peuple pas olinga a revendiquer ba droit pona kobengana bato oyo bakosala biso mabe nesika wana nini koyi kolakisa na bayi police tope bakambi mwa ekolo pona nini baboyaka ba marche oyo kotombola mongongo ya ba peuple congolais par rapport ya likaniso oyo pesi bandeli koloba na institution na biso nyonso na ba parti misusu tozali ba infiltré pe bazangaka te okoki okuta na policier asali motema mabe na nga na moni ndeko mozito awa aza moto ya majorité te auti kosala marche na ye tilaki c'est-à-dire que soki bato misusu bamoni ke ya bango nde bazopekisa mais il faut bainterpeller bainterpeller bacorps misusu oyo ya sécurité mpo nga nakoki namoni nano te bakatoli bamarchaki ndeko mozito amarchaki bato oyo nyonso bazali kosenga mpo bamarche makambo ya FARDC basoutenir FARDC na makambo ya este ekoka kozwa bongwana bazala bongo kosala bamarche bazosala bamarche pacifique mais na mikolo mileki bapekisaki bateni balobi bolata yango lisusu te ndeko kalala bauta ekoboma ye ndeko moko mpe ali na boloko bato bali bayiki oyo bakopekisa bamarche ndeko na ngai oke na ntango tokomi président asengi biso vigilance est-ce que okoki kolanse mpe mwa moko te na bakambi ya yi
la police ou que soki bamoni kolandisa maloba tata mokonzi mo ekola lobi esengeli mwa nyonso ya Congo a veiller a telema soki bamoni bandeko balingi ba revendiquer ba droit lokola ba congolais o bazolinga oke na ambassade ya France pour la koboya boye ya Macron. Est-ce que bango bakoki kopesa bango nzela? Vena ekopesa maselo itinéraire ya bakonzi ya mboka bakambi ya ville mibeko ebandi lelo te mibeko ebandi yango tozokende bana tokoti na makambo ya élection na badémocratie depuis les années constitution na biso esalemi banda février oyo ya mbula 2004 oyo biso nyonso tosi toyebi ezalaki eza constitution adopté na population na biso nyonso soki tolandi yango moto akosala na emarche mama omoni makambo ndenge ezali koévolue tosalaka biloko mpe tiangatianga te olamuki na ntongo nake na tamboli olamuki te même na kati ya élevage okende okuta na porcher basala ndako oyo na mwa couloir donc tokendaka konyamanyama te olamuki na ntongo osali boye te nga nayebi mokonzi ya mboka aza moto afungoli maboko na ye bato oyo balingi komeka kotambola batambolaka na bango nano namoni te oyo bato oyo bapekisaka kaka soki baremplir baformalité bakotambola na bango me tokosenga tokometa mbela ndenge olobi bakonzi oyo baboyaka kaka tatire wana mabe Nabandi wana question du jour et kozala pe kolandesama. Merci Nabandi, la question du jour à Mokolo Lelo ndeto point final na magazine Océan du Congo info ya Mokolo Lelo Nabandi ete bomone ezalaki kita poto lobaki tokosala ngomoi spécial po ete la maimazali koleka kasi topesa bongo matondo mingi na équipe rédactionnaire na biso oyo esungaki biso po ete bilo bozwa biso pe bosepela penza na magazine info Océan du Congo info ya Mokolo Lelo topesi bongo mbote pe matondo nzambe apambola bongo kabuya l'homme puissant ezalaki bongo na sima ya bilili. Merci encore une fois na Moïse Ngombi Misape électrique PHB Bango P Bazali Kula la montage. Merci encore une fois na réalisation ya Shadrach Makoudinga appelle la coordination ya Océan de la presse congolaise Biso Tolobika Kato Bundela École Pointe Tozali Nango Bobele Moko. Merci encore une fois la batope Basunga Biso Bisika Nyonso Bozali équipe pour la télé États-Unis d'Amérique Mana Nangana Kunya Dolanga Baporamento Angolano Bondia Botar de Bonoite na Tango Nyonso Bokolanda Biso na Soli TV. Merci Penza la Mamour d'Angola, la Mokitene Florence ya Matondomido, la Chabienne, ba maman missionnaire, to bundela mboka la biso, to za la bomoko po ete tolonga la boka bwani et ko za la pasi mingi. Merci quand on gagne l'océan de la presse congolaise on azalaki liboso pour na kopesa bino na lobi nzambe azali kola ba kongo nyonso molimo ya boka bwani elongwa fidélité, paix, amour et amour.